napeli bino ka message beaucoup. Bino nyonso mikolo ezaka makambu ya Congo Millennium. Congo Millennium. Tatiana Osango. Ba diaspora nyonso tout, bana Congo, bana monde entier en fait. Nazo lancer bino message oyo. Bolanda émission Oyo Congo Millennium. Bolanda émission Oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti-polémique aussi. Mote na balandi nyonso ya monde, ba internaute nyonso ya monde. Na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, de la nyonso. Na sengi bino bolandaka ngo émission l'invité sur Congo Millennium. Congo Millennium, Congo Millennium. Na bino bandeko balandi ya Congo Millennium vraiment émission na bino l'invité lelo toza en direct ya congrès tolaka ki bino te congrès ezali le 30 na le 31 mars pona koyeba nani muta ko succéder na mokitani to pe kozala mokitani Yaya Chichi kasi awa penza avant que congrès banda toza na mwana mboka obino nyonso penza bolingaka mingi national fils Mukoko mbote na mwana mboka mbote mama Tatiana. Fils Mukoko lelo penza impression na eza nini parce que lelo ezali congrès o penza ba combattant nyonso bozalaki kozela. Ouais lelo vraiment eza mozikité. Lelo eza mozikité neti ya Tibala. Lelo eza congrès. Congrès ya parti ya peuple congolais. C'est-à-dire ozomona na congrès mis en place c'est salamité mais ba combattant basa. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Dans le problème est ça, les autres laksana batouké, Tshisekedi est mort. Le lion est mort, mais sa race reste. Le lion est mort, sa race reste. Toye congrès, ba candidat basé belé, na cadre que to vote au peuple aligné, ba combattant bino bolinginan. Ba combattant bolinginan. Ngana sali na ga sondage. Biso to kota to voter Félix. Fils Mukoko to le bela pe sika penza makambo ya maponomi parce que après tozo zela to ebite bino ba UDPS candidat na bino ezali président Félix Tshisekedi kasi akobeta na nzoto na gizenga bozo banga te. Le problème est ça omoni batu misusu bako mikolo yango en Afrique babenga ba bandoki. J'ai ya gizenga za jemo boye. Même Congolais, il y a classe maternelle, il faut comprendre en gros. Tu n'as pas aux Togolais, c'était au Gabonais. Namboko, Gizenga va nommer premier ministre pour défendre plein de gouvernement. Bah, comment on a parlement, Gizenga lobby Mayoba, solo là. Mayobo. Mayobo, Lenay. C'était le premier ministre auprès du premier ministre. Mayobo, au moins, ministre auprès du premier ministre. Gizenga Makole Lemba est déjà l'herbe nommé premier ministre. Gizenga pas qu'il y ait primature, tous les Congolais, il fallait pas me mêler foufou na thermos à mi Kungu. Sera comme une primature à Olobake, à Laline. Atuni mwana mebenga mwana nani Kabila soka lobi ndundu mebenga ndundu nani Kengo Gizenga bandake ka primati pona kolala na suka lobi na kokite na pesa mutu musu bobo eskizenga vwana nga ekauki pona salaki tout ya 15 parlement debout pona mobiliser bango mona bango boy. Gizenga alinga sala planning. Abima candidat président Koko Zimele Fouti Zambele et Tambolate na aja Gizenga moi ça zoboya yo. Pour moi ça timbeli Gizenga trop de pampers moi ça lobina ajo na kokate. Gizenga boule zani. Kabila olinga sala oba bengaka à la Poutine. Abimisi Gizenga
va voter Coco, conscient intellectuel, moins, va voter président de la République. 4 jours après, Gizenga Lobi na Okokalusu soute, vie de l'état de santé, Kabila Kalkineza, Abima président Sénat. Poye a remplacé Gizenga. Toza éveillé. Fils Mukoro penza ozoliki ate na maponomi o penza ndenge tozo kende tolobela pe likambo penza ya secrétaire général Kabound parce que tozo comprendre pe sur likambo ngote tokotamba côté mususu toki te UDPS bolobite ye lisusu te côté mususu bafundi ye o akoma kolabo eloko ni ezolekana. Le problème est ça mambo secrétaire général Kabound na rolobelo moko biso bakinois tozalaki awa me Tshisekedi akenda tika mina abimiseli biso Kabound oyo toyebaka te. UDPS viva Kabound wana ayakangi Mubake nayebisaki oyebi Valentin Mubake Kabound afina Mubake tivie lelo komosala UDPS peuple tobengani Mubake na omoni évaluation Kabound Tatiana na olingana salango après congrès Kabound aza mosantu te aza mutu akozala ba défaut mais so Tshisekedi anome nga mpe bato bakritikanga mais Tshisekedi atianga national. Le problème est ali tokosala évaluation Kabound après lundi na obenga on a sala évaluation Kabound Sinon asalaki déjà moi malamu pe na UDPS. Mais sera mavungu wesa malonge ezala na memi oka na eloko moke caméra ekote mona wesa UDPS okolia gâteau na kati Kabound na memi oka na wese avant na bandomema l'unique secrétaire général oyo akenda amoni ke na Senko bakomo mema biso tokende tokita abeti mesa lobby au nom de l'UDPS générale. C'est un courage politique. Le courage politique, c'est un don de Dieu. Au moni lelo, normalement, pour y avoir ser nanga. Na osal interview pour nous expliquer ba combattant ba yawa. To kota lelo to sa ouverture. Mamba tibala na parquet. Tibala oyebi liso yale na problème. Ba keko talango oya koto zu ba kusu ba koto. Mutakenda ko funda kuna docteur Losek. Losek c'est un voleur. Narolobela comment il est volé prochainement. Nabomina en matière. Siko national tokanga pete UDPS Tibala yepe azali invité. L'UDPS Tibala to grip. Retour interdit au pays. Décision au parti Merci Combattant. Décision au Lengankoi, Tumba Zazu, Azui et surprendre Bussoté. Le problème est à la minute. Réalité est dans la UDPS. Yakiba Samaliba na Yabisu. Olengankonde ba wela ba mbongo na bango azui décision et le but est to yambaye yangonde nazo éveiller ba combattre. Kongola bossa na pamba Kongola bossa na même abakeng. Olengankoi bazaba très bazaba très batika jamais à vivre. Et bon national bozo banga te que IDPS ya ki basamali babango pe soki te batie penza bako coincer bino. Na 2011 bazana combien de députés? Mok. Biso tozana ba 42. Na minute yo mona bato kende kuno mona ngweza complexe scolaire.
national na balandi nyonso bayi diaspora o bazolanda yo penza bakoki ko retenir nini na UDPS parce que bango bazoloba te UDPS kaka oyo ka national makele be kasi UDPS mbongo ezate. Le problème est mbongo ezate to na peuple o azo sa sacrifice ya opesa 100 fois na kota na kati omona oneti cheval eza kitoko batu ba souffrir basi na ba balia te po apesa mbongo potosa tozi mbongo a banki te mais message na on opesa ezani toza il faut tozala ba démocrate netinga tozo kota congrès oya robima président akonome secrétaire général nae secrétaire général so apesinga confiance te nazongi parlementaire debout et aboyete soga matisse secrétaire national ngana komi ko respecter nazoloba na ba combattant nyonso bazolandanga bakoka kopesa matoi na bato bafinga bakonzi ya parti te yo lobe okoma mokonzi mofingaki ye okolinga yo lero okoma mokonzi barespecte yo nazopesa donc toza wana tozozela tovote président après président tokoyeba me nga tanke fils mokolo na baobeta toujours mpo na akombata national kasi penza pona ba élection ezali koya est-ce que président Félix Tshisekedi azobanga David Mukeba te pour battre na élection? Bon, personnellement nalandaki débat contradictoire na bango sondage nanga batu ba opesa sango raison Félix o babengi favori David Mukeba aza o babengi outsider c'est-à-dire deuxième Giba Waza troisième et professeur Aza le Tindi, le dernier. J'ai senti Félix. Et là, au moment n'a dit débat contradictoire dans sa campagne terre. Na comprendre le mot Félix l'air bandant lien Dakar na père naé. Avant d'appeler moi ma notion politique. Il dépêche vivre. Viva! Les bandaliers mandakala na mikebuka na ba oiga baboga na zanga bakombo na français bakoni mutengela et pesa ige père na banda pesa moi ba leçon national siko penza motuna penza esuka parce que depuis to komi atozomona Daniel Safouté qu'est-ce qui se passe lobe azalaki na o balobai Azala a un débat contradictoire à toutes les questions. Daniel Saf, je n'ai jamais eu de problème avec les journalistes. Sambino bisoto sala matin, ngaso na ebani na Corée du Nord ezapo na bino. Na goza na problème. Bisoto abato Kabila to ba etufa ba journaliste bakanga ba Mike Mukebai bakanga. Daniel Saf c'est mon frère. S'il prend une position, je dois être tolérant. C'est ça être démon. Moi si tu sais là. Au même la piscine où on a été intolérant, il y a médiocre. Comment pensa national le costume et mati donc mystique national au lien Dakar. Bon costume n'a pas si merci à ma mère à London City. Ma mère à London City, moi de la femme est silité. Ma mère à Italie, Mogora, Komone Bandana, lettre D. Nagotangate, ma mère États-Unis. Bon, on va soutenir. Na comment maman Marthe Tshisekedi, bonne fête des mois de la femme. Femmes, soutenez toujours vos hommes, car le pouvoir minimise vos hommes. Merci beaucoup, fils Mukoko Siko Penza. Tolobi teto kalika moko Penza suka. Mais toyebi ke moto moko azali ko beta Penza Félix na maponomi oyo ezali président Moïse Katumbi. Bon, je ne peux pas faire un grand débat sur ça. Entre Mouto à Sala, na Mouto na Salate.
yo sala na bato baboma mboko korizaka nini na muto asala te. Le choix est clair. Ne nous amenez pas dans la division. Les problèmes qu'il y a, les moments opportuns, on doit régler les problèmes de nationalité et consorts. Et bon, je n'ai pas de commentaires à faire. Merci beaucoup. Lilobano Yasuka, président fils. Lilobano Yasuka Penza, par rapport à l'émission Abisso l'invité à Lelo, Lilobano na Baï Diaspora. Ouais, Lilobananga Zage, le peuple gagne toujours, le peuple a toujours gagné. Tokufa Tozelaga Topola. Kabila partira. L'IDP, c'est votre fer de lance pour le changement. Nous, on est là. On est là avec les combattants. Bon, on a combattants. Bravo. Soutenez-nous. Soutenez-nous. On va faire beaucoup de choses. Je n'ai pas de commentaires. Vous voyez, je suis dans l'ambiance du congrès. Oui, déjà, Motorobima. Que les congressmen décident. Moi, je suis démocrate. Merci beaucoup, Président Fils Moukoko Penza et Sengwezaki pour la biso. Léo Tobi est spécial. Bon, monde qui est vraiment Congo Millennium Awa. Biso Tobi te tous anon libanda. Total a pe ba combattant, le lenge kani bango pe ba e Penza ba lobi te congrès. Il y a lelo nanya kozala mokitani. Il y a président Etienne Tshisekedi Toroye bango. Kala mingi te biso na bino parce que l'air au moins to le bango ezate po. Na nous to ebite. Toki national a outi ko le balobi po na ye. Ndenge a beteli calcul mais toroyo kango kaka mingi na mona vraiment papa moko zala ki a mukolo poisson biti na makanisi kasi mais tozali voilà. Bonjour papa. Bonjour. Tomonyo poza combattant. Oui. Ya wapi? IDPS. Ya IDPS to ebi eza ya Bachangu Victoire yo ya wapi? Je vais vous dire que IDPS est à mon corps. On connaît l'histoire de l'IDPS très bien, fondée par les 13 parlementaires. L'instrumentalisation du pouvoir. Et Banina Kabila, depuis Mobutu. Il y a un des 13 parlementaires d'Ikonda, à Créaka IDPS né DPR. À l'époque de Mobutu, qui basse à Osei, et ça, figuration de soi-même. Il y a aussi Liaou, un grand professeur, paix à son âme. Mais quand il a dévié, comme lui-même disait que la science sans conscience n'est que la ruine de l'âme, nous les combattants de l'IDPS, de l'idéologie du grand leader, nous sommes restés conscients de sa lutte. Et nous continuons la même lutte. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup à papa Ricky Dibendi. Vraiment, motema à la pomme verte, maman Ricky Dibendi. Vraiment, yonde ma solo, to ebi penza, posa maman Ngouli, yango to bengyo maman ya solo, tozara na ba combattant. Vraiment, ya Eric Lusandu. De Gaulle Mavinga le roi, motema la reine Agnès, on a été là que ma fumbe toza na congrès, Eric Lusandu ça dit au quoi ici $100 au lokoti banque internationale, toza c'est la congrès zolo banini, penza bozo kandé nini ba combattant bango déjà bazo la par rapport il y a UDPS. Borozongo na ko na émission na bino l'invité. Merci na balandinyo sinon vraiment pour na lelo.